Coucou mes Mkalov, que Dieu vous bénisse de partout. J'espère que vous allez bien. Moi, vraiment, ça va. Bundesilina succès, plein succès, Lengigou Marambutu. Malgré Banzoto mais il fallait PK 14 là. Parce que pour Nanzam, on peut tout, on donne tout. Tout de nous, on donne à Dieu. Encore la présence de Dieu. Gardons la présence de Dieu que nous avons tissée là-bas. Relation d'ambition dans Nzambe dans la source qui toko lisusu koleka et mata lisusu que ça soit qu'on reste au pied du maître. Au pied du maître, je veux rester au pied du maître. C'est comme ça. Donc une chose je désire ardemment, ta présence encore, ta présence. Ndeko na no pesi moun na no pesi vino na Yesu te moi ba sentiment mamna o expliquer exact. Il faut pesa na no vino na Yesu pour comprendre goût des grands sentiments na oyo kana minute oyo. Ceux qui t'ont expérimenté, pour l'expérimenter, il faut vraiment donner sa vie à Jésus, avoir de l'expérience personnelle avec Dieu. Tu vas comprendre que la vie là, sans Jésus, ce n'est rien, alors rien du tout. Bisengona we kozala kana mamba bien, on sala ba sélection kana mamba bien. Ndamba ndo cha banzela no kama mambra kitoko lisusu parce que c'est lui qui prend soin de toi. Il prévient déjà le mal, hein? Ata mabezo ya nzamba o prévenir déjà et komate parce que ozayaye. Donc mingi pesa vie na Yesu. Sans Yesu, mobulu makasi. Sans Yesu, mobulu makasi. Je reviens ici là pour parler aux hommes là que trophée mon goza na trophée en botu na que nini baba ku que oye na pesi bino mbote ba ke na zongi moi faut vraiment ta mon retrait. OK, quand Dieu te dit de te cacher, il faut te cacher, hein. On revient quand Dieu te demande de sortir. Quand Dieu te demande de sortir, c'est parce que tu es maintenant rassuré que là où je pose mes pieds là, l'Éternel est déjà passé avant moi. Donc moi, je suis le pas de Jésus. Et alors, je suis rassuré que... Merci Jésus pour ta couverture. Merci pour le sang. Merci pour la provision. Merci pour tout. Bon, moni. Trophée, bon, tout na trophée à nani, eza nini, ndenge nini et tout ça là. Trophée oyo, eza deuxième trophée à Michou. Eza deuxième trophée à Michou. On a yeto solo là. Na ye koyebisa na bayo ba tshaka ba makelele ba demeure ba mbo ba kata ba singa ba tout. Ah Seigneur Jésus, ah Dieu. Mais ndenge nini muta yebi musala te aozo ba trophée ba tu ba yebi musala ba ko zo trophée te nyonso wana nde na comprendre en te. Hein, expliquez-moi un peu contraste wana, je cherche à comprendre, je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce qui fait que, excusez-moi, qu'est-ce qui fait que muto ebi musala te aozo ba trophée ba tout soit disant ba ebi musala ba ko zo trophée te, soit boganga bien te, soit no wifi, soit kata bazo ba wana. C'est ça, parce que je comprends rien là vraiment je ne comprends rien. Tout le monde sur les réseaux sociaux ba to bazo ya koloba oh Michou. D'ailleurs dans un audio moko boya pour ba téléphone nanga mususu ekufi vraiment nzambe. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs lelo na lali na lotindoto téléphone nanga ifongwa mi yango moko. Ah non mais c'est pas maika ça no ke zongo ya pesa nga téléphone, hein. Na oze la téléphone moko ezokuta ba mbinguni pour isala nga moi bien. Et bien que na moni bato bazo loba awa. Il y a même un réalisateur, hein, à ça rappelle bas script. Il y a Braza. Quand le débat a commencé ici, que Michou ne savait pas jouer, surtout sur l'affaire, sur le film, la série Nani Oaza Sirène, après singa ba détail moko, non, ba détail après singa sur nini wana ndem te tininga na réfléchir, na faire réfléchir ba te beli ba lo ba ke ba sala ka théâtre ba yi makamuté. Tika ba ta ba mboka musu ba lo ba pour comprendre. Alobi normalement on peut avoir 3 sirènes, mais bako la présenter de la même manière parce que dépend dans lieu oyo bango ba obimela mutu. C'est normal que mutu azala sirène azala ala tinzo to mutu. Comme pas obima comme sirène na queue de poisson. Comme pas obima comme sirène ala ti pena bijou ala ti maramonion sort tout. Comme pas obima le quoi sirène azu a se déguisé bizarre ati ba suki moko ya exagéré ya ba coloré exagéré ba manzaka milai. Donc nyo sola ba koza ba sirène. Comme pe sirène ko la kitoko makasi aleki dona beja ala ti ne normal ma sirène.
Donc, il faut savoir faire la nuance. Et dit que que so balobi muta sirène na film, il faut que zalati manzara milai, aja baby si longi, atenga misisuki. Non, 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 non. Tout dépendra du lieu, du contexte, na place au script nenge komameli. Hein? Niangi, mukuse leki mingi courba o pese le kona mutu. Ya ozwa kiti ofanda liboso ma chérie. Yamana yeso yamada yeso kwa mukondipe mobikisi est-ce que vana sko liboso vana pena liboso tala nga pena en face ve zora nga bien zora pena encore miko na sadi mo netika ninyo zora pena kitoko quoi. Donc c'est par rapport à ça. Soki oyebi eloko te zora tango ya rotuna avant bandolobaka ebele. Michou a très bien joué. Lelo ye wana a eu deuxième trophée. Nga na otu na bato ebele na otu na men niangi asalaka théâtre. Niangi asalaka théâtre bakutuka sala théâtre classique. Ayebisa biso yango. Siko nini esalaka ke na bela atournaka te. Ye mutu asala ba théâtre classique, ye mutu asala makambo nyonso bakomba changer domaine akoma ne molobeli ya kofingaka bato. Pendant que meilleure manière ya koteka ye elingaki ezala na kati ya scène. Si yo muto oyebi makasi, oyebi bien, demain. Qu'est-ce qui fait que na kati ya Bellard to mona ona no na film ata mon côté. Na yebite so batu mona bo komelanga na titre film. Donc, ngai muninga na ona za journaliste, yo fongoli TV. Ozui batu nyonso basalaka émission, basalaka ba tout ce qu'il y a comme programme sur ta chaîne et moi tu me prends comme jaleloliste. Donc, ça la ko jalelo na TV na yo, ta ya ko finga ka batu po na yo, mais on me retrouve partout sauf dans tes films. Pendant que tu sais très bien que moi, je suis actrice. Et puis, entre guillemets, selon elle, actrice qui connaît tout, qui parle français, entre guillemets, qui fait le théâtre classique, et donc, on suppose qu'elle sait jouer. On suppose qu'elle joue mieux que les Michou qui n'ont jamais joué ailleurs. Ni na théâtre classique. C'est que Moutouana au Bovandi naye, ou nakati ya belle vie télévisée, ba moni que oza nelo kopia bangote. Parce que ce que zaki nelo kopia sa bango, mais la film mo ba chayo, tota na talent na yo. To mona otango bandi ba chaîne na yo na ba bandeli wana na no banda ko finga te to banda quand même koleka na tozo tala. Tu t'es battu pour faire un film na ebi ke maman na ngai ma maman comment elle s'appelle Mbombo. Ma maman Melina Mbombo avait aussi joué dans ce film. Film en kutango bimaka sala mo makele ba kanta que obali pour na kata film on a besoin ba photo ya libala mo bochaka. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec ces films? Et ça là combien de vues? Et ça là wapi? Et ça trophée nini? On continue à te pour nini? Moi je suppose que ce qui vraiment il fallait au sala au yeba pour ya ko corriger abatu ndingo zo beta di solo wana. Soko yeba qui peine à ce point et que tu venais là pour corriger les autres. Yaya. Il fallait normalement bazoyo bacha na film. So bazo côté c'est parce que ça mo swambo yebite. Oyebo jouer te. Yaya oyebo jouer te. Ohane loko yebisa bisote. Ponga yo to mona ka okutu, okomona yo na kati ya ba sortie mususu soki bella razo sa vu ça la ba sortie. Tu vois, on va te voir là accompagner yona ndeko tadi, bo accompagner wana boye lokwa ba garde du corps, boza wana à côté on est soki guerre et bandi bino boko ko bunda. Boté les marala boké kokoti ça tout ça là. Mais qu'est-ce qui fait que yo soi-disant oyebi script, yo soi-disant oyebi ko jouer, oyebi quand est-ce que sirène il faut pas là ta montre, il faut pas ça la boye. Mais toi on te prend jamais dans des films. Mais c'est bizarre. C'est que yemoko à comprendre que oyebi ko jouer te yango wana. Moya zo zate elle n'a pas le temps pour toi parce que tu n'as rien à donner. Parce que nga nazo ka moi que boya ko finga batu. Boso finga batu mususu bake ko jouer kuna bake ko sala boy bazongi si boy. Mais yo zawana ozana ba théâtre classique soi-disant o joua na ba théâtre mususu ya batu mususu ndenge nini ya oyo ya mami na yo moko kotelaka
ata litoi ya pamba tomona ata liso ata demi Dakar aka ndenge peka kombo neki tomona te. Mais c'est bizarre, peut-être que bato bazo comprendre que yo jouaka même si bato babosana que yo zalaka pe comédienne. Oui, aux comédienne, aux artistes soi-disant. Mais qu'est-ce qui fait que en tant qu'artiste, na ceux qui 80 ans bosali ensemble wana, yo ata likolo ya pamba batia na kati ya film te, mais aux na courage da culot ya koya ko jujaka Michou. To eza kanda ya que ndenge yo tonyo so yo okembi na théâtre classique ti ceux qui classique soit disant na peut-être ba film en théâtre classique so ko sala ko côté nini ti yo ko bima na théâtre populaire okembi comme mukala ya Bellevue ti jusqu'à aujourd'hui batiaka on a film te et puis au moins ce que moi la mo ba wuti na ndako moi petit moko mukie a wuti na ndako aye ba vitesse na ye na makambo na ye et sali que akoma place akomi wana ce que zo pesa okanda. En dehors de ça, on n'a pas d'explication à donner. En dehors de ça, vraiment, maman, s'il te plaît, il n'y a pas d'explication. Parce qu'au bandit, moi, Nao, ça va faire plus de 2 ans. Donc, depuis Aya, à Koma, pas ya Bams, talent na ye, bah, comme il faut exploiter, yango, yo mote maïla la raté. Omi tout na nengeni ni moi na oyo, azungolu oyo, nga raté, nga ibo. Ma chérie, ma chorou, Yaya, ils ont la bonne vie. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Je suis désolé de te le dire, mais la vie est à bon. Vie penako etambola lolenge wana. Muna mutana ngolu nae. Yosko makambunde zate. Vite ses zate. Sko ba ça sentindeni. Ko jouer pour yebite. C'est là où ça fait mal. Nazongi siko yokoloba. Michou a eu trophée. Dites-moi, pour vous, à quel foot a peka bateau peso ba pesi sous Michou trophée. Pour Michou na Mams baza même niveau te. Mams pour le bakaso ba trophée. Oui, on peut encore accepter. Parce que Michou pas sombi trophée. Na ba fan na ye mbazi ba sombi les trophées. Pour net ba te belé ba éviter que Michou a eu trophée hein, ba te belé ba éviter. Et puis même Michou était aussi un peu surprise. Donc on va passer les trophées et na soirée wana Michou azala quitté. Congo Award doit passer Michou trophée. Na ye la bino catégorie. Ce que les gens ont fait net indéni. Yo siko bibisa se fait trophée na bino bozwa. Et ate. Bana na bino bozo linga bo comparer na biso na to mona bangote. Nga eloko moko nazo linga na yebisa batu nyonso ba ça ba va et vient ainsi de suite. J'ai toujours remarqué que bana so baza pa na biso ils allaient toujours ote ba yebite quand so ba yepa na bino ba comme ba meilleur parmi bana na bino batu nyonso ba jouera pas na bino. Ba les quand même na ba ancien ba ya okuta kuna. C'est ce qu'on a remarqué. Donc, ça ne pas la biso au fingaï. Donc, tout le monde dit que l'échec n'a biso le premier pas nabino. Au royaume des aveugles, le borgne sans roi. Normal. Il y a un petit qui bino batunyo so bozu. Bozo bon mais la bossa ne boni. Il y a un bon comme ce qu'on a Michou pour décourager. So bossa les ni pona. Bozo ali sous. Bon. Donc, il y a la formule wana. Viviane Azalara awa Viviane succès yaka. Tanga komi abakouk awa komi ko jouer miroir ou eza SB et tombolara Viviane. Viviane akenda wapi? Ezalaka bongo. Viviane petang kaka ekoma ki o kwak. Viviane asali boya so c'est Viviane mutapesa rabiso liloba moko disant que non tito comme à la fin de l'année akatela rabiso mundelu moko ya mams bilo mo andingwana. Excusez. Bo kamata Viviane. Moi quoi qu'on a qu'à ça bobandi oué la Viviane. To tike la bino Viviane to kabela bino to pesa to bonza e pena pa la bino. Na mbela bino tanzembo. Bisengo na bango nzambe comprendre nga voix nga eza pela bien pena telelo. Bisengo na bango nzambe ya tango moke bako sepela lelo lobi bakomi kolela. Bako sepela lelo lobi bakomi kolela. Na kende wapi nasuko uko magabo na kende wapi Viviane yake iwapi swe ake iwapi parce belle la rotanga la bina bona ka le luka wa problème. Mais la peste exemple simple à Viviane parce que moi je recevais Viviane sur mon plateau. Yemoko abana ko témoigner que tango a commis Abakouk visibilité à SB. D'abord, il vivait dans la Abakouk. Il est un artiste simple. Et puis, c'est pas Mams qui rend les artistes Abakouk ou pas. Non.
Viviane ayaka na eka ko jouer. Na ko ya ko jouer wana Viviane aye ko jouer. Tanga ye ko jouer, aye moka Monica ne batu ba yambeli ye. Viviane aleka na plateau na ngai ya lobaka koma Abakouk. Sur mon plateau là. Ka koma Abakouk. Pour carte da des yeux à la raté hein. Ezaka ba sentiment na yo. Ye moko moni ndenge nini ba yambeli yo. Ndenge nini Abakouk ba sala retour vers yo. Viviane akoma ki Abakouk. Même c'était mutakomisa ka Viviane Abakouk. Viviane yé moko de son propre gré ayaka na TV à lobby kakomi Abakouk na plateau nanga. Et c'est comme ça que parce que je me rappelle na betata di solo nango. Quand je recevais Viviane n'avait pas de n'était pas Abakouk rien du tout na de recevoir yé talaka tantine mon ando na télévision na ko mona makamuka d'éducation ndenge ni na zuna ye ko recevoir Viviane et Viviane avait clairement dit que qu'elle avait traversé des moments très difficiles et tout ça l'écran na TV le ko vanda bon Viviane na komo benga pe ya komo l'écran na TV jusque là elle n'était pas na ko zongi c'était ba vidéo na ko na kata na zongi sango na zongi sango pour na ye déjà na sisi prière na ye on va clôturer l'année en beauté. On va clôturer l'année en beauté. Il faut toujours que ça va te mêler parce que vous ça trop. On va pas vous insulter, mais on va vous dire des vérités. Parce que vous mentez trop là. Mentez, il ne vous restera plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Tant que tu as Viviane a comme Koloba, elle a besoin, il faut qu'on mette à l'isolo que on a besoin de SB pour SB miroir yo yebikaka. Viviane a comme Senga, Mams, Ale qui s'est na film. C'est Viviane qui avait demandé à Mams, Ale qui s'est na film. C'était pas Mams qui était parti chercher Viviane. Quand on est le Nani, comment il s'appelle encore? Le garçon là. DiCaprio, c'était aussi pareil. Mais là, cette fois-là, c'est Viviane. Je vais chercher les. Boebinga d'archive là, ok, Lukamu. Mam sa beng sa tangai na tana jouer tana SB et ko sala nga bia bande ko nga ba beng sa nga susu tena ba film abora kambela ba beng sa na ba film. Mam sa beng sa Viviane aya a santamba la mort que batu nyoso ya kala ba banda luka ye ba lamuka biso tozala wana Viviane obeta li solo. Viviane à la mouka, penda la mouka, le senti pendant que Viviane a telemi, makambo zongi, banda kuko changer, baba kuko tinda biloko, bambongo bilamba, et tout ça, tout le monde était content, comment remercier Mams, félicitations, vraiment, kadisinde konayo, et tout. Tant qu'on va moni bon monter mes simbité. Babengi s'appelle Viviane qui n'a qu'à jouer, Mams pas ça il a un problème. Viviane yemo ka tali, n'a qu'à jouer na SB miroir, n'a qu'à jouer ailleurs, à Monique, côté Abakouk baza debout, ba soutenir yé, ba salaire ma bien et tout ça là. Viviane aya yé moko na télévision kolobaka comme Abakouk. C'était ça. Et c'est comme ça que dans la lobby quoi comme Abakouk, ne batu siko ba comme ko attaquer Viviane. Certains lui disaient que oh yo penza na musala ne yo sala na mboka OK ne kondima ko sala mukala, ce n'est pas être mukala. Il faut savoir saisir les opportunités. Les loto yebinet na musique, et ça ferré na fali. Mais ceux qui sont ngayo na yemba, ata na yemba kala, ceux na bikena comme na faire été. Les loto fallait appeler ça ba ben no son ba nini ba visa ben no son ta masala succès fallait azalate. La vie fonctionne comme ça. Mutour ya muninga za linda li que tour ya muninga, il faut yeba ko accepter yango et oyeba, so boza na en bon terme. Yo po yeba ko bénéficier. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Batu bakomi koyeba ko juger Viviane pena yo zo panza na komi Abakouk Viviane akomi na katikati azangi makamba osala bazelika ba créer ba cotiser ba idée sans pour autant ayeba ko sala la part de choses par rapport ya vie na ye moko artistique ayoka meli bato ba na chaye banungu na basongi ezo sopa yo ndenge ne kokoma Abakouk muninga na yo mwasi muninga mwasi ka pe ko za chef na yo na ba entreprise mininga masi ba chef na biso za la bongo mokili soki ezaye mama Soumino ayeyo aza premier ministre de yo lobani olongwe Congo po aza premier ministre parce que la vie fonctionne comme ça et ngaso na nga ba intérêt kuna na rozwa na okene na nga na ko se plier et ça fonctionne. Moi grippe ngé betanga aboyo au nom de Jésus.
Bache songi ti Viviane a commis, oh je suis au milieu du village. Yemo comme tayaki kabaku kama au milieu du village. Au milieu du village na ti balongi eti bache kwa kona tant kwa kone ko salama. Viviane a commis ko détourner maloba na ba internet. Azui bango ba sepeli bazui Viviane soi-disant. Po bango bazala bato oyo. Bako sali so buzoba. Basilisi ba bois que le quoi vieille chaussette. Wapi Viviane lelo. Bakenda pe bana pe ka loka bandeko musupe ndengeza moi Viviane a commis kuna jouer venda actrice principale wapi film yango ti lelo bandeko ba bolingo bo comprendre que ça na bato ba suisse ka bato succès ba suisse ka bato so ka moni que yo zo lingo metisa mutu a fini yo a bendi yo non pas parce que ça a besoin na yo mais seulement pour a ben na yo moi makolo so ka bendi yo makolo esili wapi Viviane lelo wapi Viviane azo kan eta wa azaki nango wana tango abanda yo senga ke ba lekise na ba film ezongi na onka bongo nyoso wana nini biyoka na bilobela batu bazo bilula batu bayeba miroite batu muso baloko satana o soko sauter na kopesa o mokili mobima orke mokili za yete akosa yo mokili za tata nzambe da pesi yo mokili apesi da makambo yo siko za oyebisa oke so yo sauter na kopesa yo mokili o pendant que mokili za yete il faut avoir le discernement pour comprendre certaines choses ba kopesa yo. Et là, comment est-ce que les gars mou pépé? Pendant que tu as tout avec toi. Tu es dans un endroit où tu sais on sait t'exploiter. On sait t'exploiter pour te rendre icône demain. Bana ba sala, botika na bana ba sala. Bazo sala nanu. Bazo tika. Lelo soki michu alongwe. Ou le bichou qui est dans mboka moko boso ba bisa atanga ba film à jouer à kotanga la bino ba film à jouer ba trophée ya mwana azui. C'est comme ça qu'on forme les gens. Il faut muto tika ba œuvre. Au moins ndenge mam saza na zalaka na actif na zana ba œuvre ya mutesa la grandeur naï. Ndenge moko linga pe ate ya bana naï. Il faut pas dire ba œuvre oyo ba chef d'œuvre oyo so mutazo tala lobi Michel joua pas nani oyo a joua boy pas na biso jouera boy a joua boy a comment film boy a joua 3 trophées c'est comme ça un artiste il faut azala na background ce qui background comment on dit encore il faut azala na comment on dit en français comment on appelle ça cursus en quelque sorte. Il faut un cursus. Tant que tu as bêta lisolo non bazo tala biso to sala ba film boy. To sala film boy na comment film boy. Na zo ba trophée boy. Na ne on a zo trophée boy. Na zo trophée na catégorie O, na zo trophée. Oui. Mais bino bo sa sangana et bela ba film background 0. Cursus 0. Trophée 0. Mais on vous amène où? On vous amène où? Le bisoko fandi rota nini mutu nyoso asali musala azala soka vandi azotala sikoyo ba réalisation. Atala ba réalisation. Bongo ndezalaka. Bokunda ka Viviane Kabo. Bowela ka bana baninga so bozui bango moi tan wana ebandeli wana bozui bosali bango neti o bopesi ye moi filme bopesi moi nini lobi nango bana babungi ka bongo. Omona mutabungi na marché. Ete ya bino bato nyonso bawelela bazo bango botu na Viviane azapi botu na bato nyonso bawelela bazalaka bato na biso boke welela bango heureusement ibuta comprendre ndenge ni yozo tinda ngai nga za artiste tinda nga kana ke kofinga ochanga na film te yango musala pe ba pesa demain batinda ngabino ka boke finga musala ba pesa abino te non apprends-moi à pêcher kotinda ngata ke fingela kayo ibuta comprendre que mais muto ndinga zo exploiter les biso yango na te ndenge nini biso tozana ye tozolia ne to mela na ye kotinda biso kene ko fingela ka ye batu pendant que musala to yebi ko sala zo pesa biso chance te to sala yango ka to fingela ke ka sila to fingela ke ka batu siko na musala na ngai na ndo sala nini finalement elle me rend dépendante d'elle pour nazo 50 francs fona ke fingela pour nazo pendant que na musala nanga azolinga kotika ndesa musala nanga pour no gagner lango mbongo dignement proprement ça c'était diminué à un point extra et ça muta elekina ko finga yo donc muta zo le ko eloko donc azo le ko a marche pied na ye azo le ko là essuie kaka na ye yo longola ke ba salité mais na tango faut ba zo valeur na réel ba tcho na musala osala raté boza ba artiste demain boza artiste nanto mona on a filmé te ka ko finga ka batu
nani o ba artiste ebele baza wana hein bayam c'est ce qui ba nani na banani baza ba artiste soit disant to yo kaka mais pour la nini ba jouer raté na bela rango bo jouer raté pour la nini nga question na nga yango wana donc mutazo bino esui kaka na ye bino ba kolongola ke ba salité mais bino na film na valeur na bino réel n'est ba ko yambara bino te na valeur na bino normal oh il faut pas pesa bino musala mams atata mo ibotoyer azu eta tia ye wana ke ibutu ke fikela nga bato non ibutu ye moko atala calcule bite one na okendele boye na yo koma koko na yo ekuimisa na talent na nga na nzoto tika na kende na ngai place bakozwa ngai aye ye moko kosenga ba pardon assumilie ye wana zongi na terrain bomoni ibutu lelo chaîne na yuto ezali il y a déjà de nini là-bas bagage comme ikokota malema ba ikutu omoni ke mutu azu sens azu valeur mutu azongi mutu ibutu koma ke loko pamba bato bazo sakana na ibutu awa ibutu koma ki eloko pamba mutu alinga kufa pendant que ana musala ebele na nzoto mais musala azo exploiter yango te bazuye kaka lèche bot pour que ko fingela ka batu mais musala wa ebi ko sala ko pesa e valeur balabi musala epesa ka mutu ntina bino moko bo comprendre bo mona te que ba saka na bino bo mona te que vous n'êtes plus des humains on vous traite comme des chiens mutu a traité bino ko mbua bo tala. Et puis, bino bo vandi wana bozo sala, bozo tala makamuni se bozo silisa, bozo tela ba $100, ba $50, ba pesa bino pendant que musala na bino, boko gagner $100 na bino dignement en faisant votre travail et le faire partout où vous voulez. Mais bozi comme artiste, bo kangami wana ki jalelo, ba pesa bino ba 50 francs, ba 100 francs pendant ce temps. Bazo zo bana ba uti ailleurs. Yango faut ba le kabino, yango faut ba le kabino bana wana. Bino bo sali ba 10 ans na théâtre, ba 8 ans na théâtre. Ba yamse ba nani non ah non vraiment na éviter ça faut pas faire la bino mémoire ndengeni boko maraba film boko maraba théâtre bosala ba théâtre boza ba artiste soit disant entre guillemets dernier film na bino bosala ezana neni ezani dites-nous ezate ce que bana lokwa ba nani ba michu to ba trophée yango mitema na bino fo ezika. Il faut que vous en argne contre bango, il faut que vous en kanda likolo na bango. Parce que vous avez kanda n'engeni bino bokoma ba lèche cul pendant que, excusez-moi, que je dise la vérité, pendant que talent na bino et bon mabina ndaku, bokoma na bino faut pas tina ba $50, ba $100 pour bo fingaka, mais bozu talent bozu bo tina kata valise bokangi, bolingi ba pesa bino trophée likolo ya ma finga to likolo ya nini? Likolo ya jalelo. Likolo ko landa, likolo ko panzana. Non, revenez à vous, sur terre, et comprenez les choses comme il se doit. Comme on doit comprendre les choses. C'est que tu sais faire de bien, gagne de l'argent proprement avec ça. Parce que ce qui se passe chez vous là-bas, déjà na disjoncta kala. Pour ces purement impossible, inconcevable, indimamable que ngana fani na yo, naza artiste. Pendant 5 ans, je ne fais qu'insulter les gens. Donc je gagne honteusement ces $50 que tu me donnes en m'envoyant insulter les autres artistes. Mais ngai naza artiste soi-disant, na film au tchangate, na gag au tchangate, na elo côté, mais pour na 50 francs et pas na yo na restaurant, il faut na fingi la kao bato. Pour na vendre dignement na restaurant na yo. Pendant que tu peux aussi m'exploiter na talent na ngai pour na zala mutu ya solo et na tekama na mokili na zua chance ya robimisa talent na nga batu ba mona batu ba apprécier ngai par rapport ya savoir faire na nga. Non. Tu m'exploites na ma finga. Après tant nga nazo se distraire na ma finga bana moko loko ba michu ba ye ba zui succès bana mususu pe ba ye bokomi ko welela bana wana na ngambu ya sila bozui bango ba pesi bino bana wana siko yo sali 5 ans na mafinga mituna siko mwana oya ye ya de cela 2 ans aleki azui ba pesi ba titre ba pesi soit disant pas na bino ba pesi ba rôle principal ou principaux yo siko yo 6 ans ya mafinga ba futi yo nini. Moi na wana ba weleli po ba moni ya wuti SB yango ba welela bango
il faut comprendre que SB est bon. So mutawuti kuna c'est que formation eza kitoko makambo eza kitoko mbala moko sans débat ba otia mbala moko na rôle principal pour ceux qui ki bongo te bango bazora bango nanu ba former bango soi disant ndenge bazui tango former bango te ba bengi bango à partir de ndako tiko ya ça film c'est que ba yebi na mitu na bango ke bana na ba très bien formé ba uti na meilleure école ya formation ya théâtre et mbala moko ba otia bango na titre na nani na ba rôle principal siko yo muto fini pendant 5 ans aux AP artistes tala ndenge mwana moka mukia oleka na domaine aleki yo po yo ye moko mère ayebi que akotiaka yo jamais yo fo zalaka wana po fingelaka ye ozwaka nini na yo $50 na mwasani ya frites au monde boteki ki bokolo likolo ya biloko akolia valeur esili bino bakozwaka bino na film te vous êtes des gens sans valeur sans estime de soi. Une personne qui s'estime, qui veut se donner de la valeur, fait son travail. Gagne par rapport à son travail. Ne gagne pas par rapport aux insultes. Ne gagne pas par rapport à ceci ou cela. Non. On ne prendra jamais une personne qui insulte. Oh, celle qui dit la salité. Oh, azolinga, ba pesa ye $50 na sanya biloko na restaurant. Ba tia na film. Ba tia ote. Po ba yebi que o angonga. À tout moment, tu peux tout faire. Tu peux te permettre tout. Ete ya bino bana bazo kola bazo leka bino vous êtes distrait vi na bino ya kitala na bino soit disait zo kende kaka boye boko ko sala eloko moko te bola muka bandeko. Pour moi c'est inconcevable que nga naza na musala na nga journalisme par exemple ndike naza boye master na nga to vieux na ngai to mère na nga afongoli chaîne de télévision nga la kewana habité na opeso émission te yoza ona ka ofingela nga ka bajoso banda ko atakaka nga ngambuwa na yo donc yo na famille na ona bandeko na baza bafandi bango bana droit ofinga te nga siko fona fingela ka yo po pesa nga $50 na senya biloko na restaurant so na ye na zora moi senya frites moi poisson batumba na moi pondu donc juste pour ça na zu pena ki bo moto na nga savoir faire na nga na tia na kati ya valise na kangi. Après na komo tala siko batu mususu et puis na yepe na plateau na fani ndenge za boye mwana wana bozi wana akonyoko la bino mwana bino alongwet ayepa na biso donc yo moko pena degra BTT oyete mbona mutu na yo moko mona ngote ke boza pena ya koloka. Il faut une délivrance pour vous au fani pena kiti yo pe en tant qu'artiste ya soki 10 ans au fani na kiti ozo kumisa mwana moko uti na SB po alongo na SB ayepa na bino ndenge batela ko senya biloko na restaurant na $50 ba peso obani ko kumisa mwana wana mais yo na bachawa ta na film te ata film moko ata litoi na ona to mona te mais soit disons d'artiste et puis aussi courage oyo fani na mesa na kiti soit disant mutamayele obani ko critiquer Michou yo film yo tourner to critiquer les eza wapi c'est où là? Il n'y en a pas. Mais toi, tu ne sens pas que tu t'étouffes par rapport à ta vie. Et puis, quand tu observes ta vie, là, tu ne sens pas que tu recules au lieu d'avancer. Au moins, tu es koufa, chaîne koufi, makamune simbate, mais tu es là, soi-disant artiste. Ozawana, fali pas bengani bino, mais tu oyo moko so sentir que Seigneur Jésus na yebite son expliquer bino ndeni baba kuna bino bo comprendre vraiment mayele na bino za ofungwa bongo na bino bo na déficit bongo al candidat loba de ba bongo na bino na ba complication na kati ya degré moko parce que moi tel que je suis là comme l'année là vient de finir je vais faire un bilan et savoir qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait. Je me dis, je suis sur YouTube. Il faut que bana pe mususu pe ba ya sur YouTube. Bazali pe bazoya. Mais moi, j'ai déjà 4 ans sur YouTube. J'avance vers les 4 ans sur YouTube. Il faut... Nasala makambo mosusu. Oye koya ko compléter YouTube. Pour YouTube toza kaka. Mais il faut... Nasala baba kop mosusu ko compléter ka YouTube. Il faut na comprendre ka yango. Nasala kadana na ba kop mosusu nasala ka. Il faut na la musa ba kop mosusu. Oye botami à partir ya YouTube. Et quand je suis tel que je suis là, par rapport à mon travail, il faut na tala bilan nango ezanini. Tant on a yebi que na sala journalisme et que na moto moko boya tinda nga kana finga. Na komisela ke bana moko mikie ba esika.
po baboto li bango na baboto li bango te po babengani bango ailleurs bino boloko ti bozui bokomo kumisa pendant que nga mona za artiste na sala ke loko te bazui bapesi bango ba rôle principal mais yo sikoyo ngai sikoyo ni naza comme artiste wana mukolo nini muto nga na fingela rotianga pe na jouer ata figurante azora yote c'est que azo servir bozo servir ye na mafinga na autre chose te boza eloko te mapapa pona ye pour soki pena bozaki bato bele bosangisi mayele ya bino nyonso baacteur ya ne bele bosangana bofingelaka ye wana bokesa film olebo bando ya okumisaka bana oyo biso totiki bino boweleli bozwi po bobanga bosuka na bango loka bosala Viviane. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, oh, Viviane, pourquoi tu m'as vidé les poches? Ah, Viviane, oh. Eh, Viviane, oh. Ah, Viviane, oh. Eh, bon, ça n'a aucun bon, ça n'a pas. Bah, tu as un titre, mon bataille, n'importe quoi, ça est comme ça, et puis c'est fini, quoi. Y a rien. Alors, boy, baraké, si la maman a bino. Bino bana bo sakana, botika bana ba sakana. Bo banga, bo tosa, bo silama. Botika michwa célébrer trophée na elisusu. Bino mutu boza ba juge ya nzela, ba inspecteur ba vie, ba juge ba nzela. Bo continuer ça musala pona bo salite hein. Bo voiti na nuté. Bo sa pena musala. Parce que bino moko en tant que artiste, vous savez derrière ce que vous avez fait. Ce que vous avez laissé sur le marché, rien du tout. Voilà l'année qui tend vers sa fin. Qu'est-ce que vous avez laissé sur le marché? Vous êtes comme un film. Bossali Dani. Rien. Ouais, bah, trophée. Et à te. Michel sous trophée, mon sous. Si vous avez joué, joué bien. Tout ça n'est pas ndeni. Par hasard, tout ça n'est pas ndeni. Oui, bah, ok. Kopo, et tamolara, na aisance. Aisance, c'est au légaté. Ou à place au légaté. Aisance, fait ça là. C'est très important de travailler son extérieur, de travailler son intérieur, de travailler son talent, de travailler tout ça là. Ça marche de pair. Ce que Zangi m'a trop. Qui star et là mutunyo sauté. Qui leadership et là mutunyo sauté. Pose la leadership, faut la peine à makambo. Faut la peine à makambo, faut la peine à baspe, ba makambo inzo yangolo ndaku yangolo mvotu yangolo mamutungolo. Yango mona atango mona si la bisola la takito que ça la binon dindi. Ça la binon dindi parce que vous comprenez na noté que leadership et tambola na mambo na nyo mona mingi mingi soki mutu alinga kota parlement alinga sala boya alinga a gouverner faut la mingi en veste dans la présentable. C'est très important. Fongo la mémoire, fongo la bongo na zone qui na yé bungama na sisi prière na yé na onction na mamutu normal. Abonnez-vous. Bisous.